likambo na ebembe oyo ebimi na morgue o bandeko balobi mosala nyonso efutaka eza kaka mosala ntango ebembe ebimi na morgue bandeko tozolanda bazalaki mibale baninga oyo bazwi mosala yei atanda na zakus et c'est la suite des événements lisolo na biso eza kokoba na kati ya God's Love International Venture Give. Voilà masolongo ezokoba kaka etika ete bayi nyonso babandaki filme oyo bayeba esika tozokende balobi mama otie tembe bon yaka kotala kasi mama koti na kati nzoka nde motongo uti kolia malewa azalaka na morgue oh yaka ko mama awo oyebi motongo yo oyebi wapi ye kasi olo akokenda moto oyo te motongo ase bembe mama ya tali oh lo bakliye mosusu bayaka bautaka na morgue esi bakufa kala donc ebembe boyi kokende lifelo tolola na nzala namoni eza ye tala soki moto aboye mpenza aobima atelema ezalaka ayaki na wenze me bongo moto oyo baza bayaki na ye awa alala kaka abimaka te te eza ye nga namonaki ye mozoka mosanga mama siko moto yango akufi ozolobaka ayaki kolia pa na yo siko ndango siko apesa mbongo bino bofutanga mbongo te mbongo na ngai bino bopesanga mbongo ko ebongo sikoyo ye alie ngoye elakisanga ebembe donc likoloba nini ke alie biloko na nga akufi mama te makambo mama tika na luko tala moto wana ozolukako esi akufa bino bopesanga mbongo siko nga nasala ni perte bino siko boseli nini esi nga nasala mandefu atabao mama ozoluka makambo mosusu madame kimia madame malembe madame tika tela likambo oyo mama tika enano bodiko mama tika madame likambo nini papa mbote na yo mbote bato mibale nayaki kotuna bango mbongo na nga bazokosa ngai ndeko na bango ayaki na malewa ameli kuna alobi na ya lelo kozwa mbongo na ya boye alakisi nge ebembe na kati ya morgue moto yango aleki biloko na yo sakufi siko lelo ngala kozwa mbongo tina zobima na mbongo likambo te madame atanda siko qu'est-ce qui s'était passé mais boss nga azalaki na kati siko sakusa bengi ngai alobi ke no mama oyo aye no mutu moko awutaki awa ndeko na biso alekaki kuna na shop na ye alie ntango alie mbongo eza te mama oyo aye kozwa mbongo na ye awa siko natuni ye mama mutu yango asa ndenge nini adekrire moto yango est ce que adekrire malamu kasi te tomemi eko totina kati ya morgue tokotisi ye boye amoni moto yango na mandefu ndenge aliaki biloko na ye sikoyo ngangango nzoka olalisi awa nzoka ye moto yango aliaki biloko ya combien nalobi mama combien lobela ngai ko nazopesa mbongo na yo komsa nayoka combien nalobi 80 naira kaka 80 naira ya pamba mama ça va tobomana te so napesa mbongo kei nakeko ça va bongo nazopesa yo mbongo mopo na bango bakudei nazobanga deuxième regard ok ça va zombongo na yo kasi merci boss bobino bokosela su makambo oyo opesaka mbongo ndenge wana bandeko tolingi ngambo te na esika mosala apo ngambo ezala topesa mbongo nga ndenge wana tala bato mosusu eloko ya malamu osala kokipe te tika ya kende mfanda kimia nga una kama mama ye na loma boy na bavuluba ozipe mbongo pesi ye ok mosala sala mosala so na pesi ye mbongo te omona na mosala na biso kobeba mukomo bimba likola ba tete na makelele masolo ezokende nzoka nde ebembe bimi na morgue eyokaki nzala eke kolia bato mosusu bafuti mbongo quelle histoire patron biso se comporter ndenge mosusu na suspecte nga pe namoneka suspect siko nde nini eza makambo mosusu fo yebisa biso toyeba nde nini azondimelaka mama na ye ka boya apesi ye mpe mbongo
patron oyo na suspecté aza likambo toyebi te. C'est comme si elo moko boye ese banda bango toyeba bango mibale biso toyebi te abisi mbongo sa koloba tala oyebi ya ata kutu na elongi kaka so tali bango te bazosolola nazomona kaka elo mo ezoleka na kati na bango sikoti na kati ya toilette patron ke kose soulager na yo ke azobelela komba mwasi moko kuna mosala wana bakomi komela mwa kopo nabengisi bino awa lelo nalobela bino eloko moko omoni eza mpona ndima bolamu na bino po bino bosali befort mpona kotombola morke na nga oyo simbelanga eloko oyo omoni banda kaka bobanda mosala awa mpa na ngai bafere na ngai emati kitoko mpe na yango nali naloba merci na bino mibale wana champagne ezomelama mpo na lokumu na barelation na biso bakomi bapire omoni kaka ti ntango bango baye bafere etombwami balobi tomela mwa kopo wana yayo baye mpo mosala evandi alors sikoyo esengeli to lever le verre eza mpona biso mpe na banzoto nyonso oyo bibembe oyo tozobomba awa uwe evola likambo ndenge ezokende siko tobaye lokola bango balobi bo balare ekoti mosala esimbi tobeta mwa mindule tomela mwa kopo tolobilobi tosepela lisusu koleka bongo basepelaka nini bandeko soki baosepela mpo mikolo bato baokufa mingi eboso balobi basala priere mpo mosala na bango ekee liboso seke priere na bango bato bakufa mikolo nyonso bakufa mpe mingi mpo soki bato bakufi te bango mpe bakufi nzala soki bato bakufi mingi bakumisi nzambe me bango mpo mpe bakufela kasi te morgue yango soki ekoyamba ebemba mama na yo ebemba tata na yo ebemba koko na yo ebemba mwana na yo to ya mwasi na yo okomona mpasi ya liwa bango mpe na kati ngango kaka mutu abanda makambo nganga lamuki molimo mabe telema lamuka yo lamuka molimo mabe nganga kaka mutu abanda makambo oyo lamuka bango mpe balamuki nini yango nazoyoka mondule eza kolakisaki bazosepela na feti kuna bazosepela na banzoto na biso wana eza vérité donc c'est comme si bango mpe bayebaki toza milimo oyo toyebi makambo bazosala tosepela mpe na koi na biso donc bango basepelaka ntango bibembe ezolala bibembe mpe lobi bo lokola bosepelaka na biso boliaka bambongo na nzoto na biso lelo eza lelo bibembe esekwi bayoki mondule bango mpe balobi bo lokola na lona to na lifelo mondule ezalaka te malamu tobeta azoto ya suka o po miziki ya lola ezalaka miziki ekumisaka nzambe na lifelo miziki ezalaka te kaka moto malamu tobeta yango ya suka o bandeko oyebike bibembe telemi ebandi kobina zoto nganga kaka mutu abandaka makambo oyo nganga kaka mutu ayebi ye kaka mutu atindaka milimo yango telema milimo ebandi kobina milimo na banzoto etelemi nzela moko bibembe bandeko ezosepela balobi bato basepelaka biso tokufa basala mbongo na morgue lelo eza lelo
bango mpe basala na kati ya morgue bayebaka na bango ke jour mpe bakosekusa milimo awa na bato na banzoto baklie na bango kutu oyo bakati ya bibembe bakosekwa bango mpe bakokima. Oyo si wake wapi? Oyo ake wapi? Elenge mabile ngo na nsima. Masanga ti kosuba. Ye pa baluki azongi. Me makelele boye ndenge nini? Azoka makola bato ezobina. Abwaki miso na kati. Nini yango? Ebembe sekui. Suspense. Omoni yo moko olia mbongo mpona bibembango sekui obandi kokwea mikalikali. Basilisi kobina do babinaka bazongaka misusu bazolala bibembe mosusu nzala babandi mpe komela. Nga mtabanda makambo oyo nga bayebaki nga balamu te nga nasalaka oyo mosala oyo ya kinganga oyo ti eloko ebominga oyebi eloko ebominga eza nini? Basi nyonso bayaki likambo na nga boye nakomaki koluka bango ntina ndoto do nasilisaki posa nyonso yango natisuka nango babokelinga maladi ya koloka soki mpe sida koloka nayebi te me nzoka bayebe teke nakufaka double na morgue nayeka passage nakozonga oyo akoyeba kasalaki nga mabe oyo akoyeba ngai akomona ngai ate kutunga kutu oyo webia eloko eboma ngai oyebisa nini namoni nitikala lobela o te poso nalobeli o awa ko okasake nonga mpe nakoseli kokufa sokani nakufilanga mbala moko naoke libela masolo bawei do bazotala parcours na nsima bazotala parcours nde basali yango na mabele oyo bazotala bagafu na bango bambeba na bango bamasumu na bango alors ke bato oyo batravayaka na morgue bazwi mosala Zakus na atanda omoni ndenge ozopola nayebisa koko yo okobatre nga te tala nani sikoyo namoni ondire sawa tomela nano tolia nano namoni sikre za kuna na mapa na biso tokotiaka na kati comme ça tobana nano kozwa pause après pause musale koba mosala un ventre affamé na point d'oreille bakoti na kati ya do bango balonde kolia balali lukuta c'est quoi ça Zakus mais natikaki basikira ote mais nde nini eke komona awa eza mpe susu bamela deja eza vide masangaki wapi lipa mpe eza te pourquoi monene ndenge akoya alia makambo nyonso ye moko baluki mutalie na mutameli nzoka nde alalika wana baza kutu mibale balalika wana botala na mabumu bopanza mabumu bomona ngo sikunga nasalaki nayo libanda ozotuna so na ameli yango na opesa réponse nini oyo ezalaki ndoki oyo nini nga mpe na osuspecte yo koma ozotuna ndenge nini oyebia 9 jours moyibi akoyiba un jour mbaokanga mokolo yo ozoba nayibi kasi na mokolo eloko nakoyi moyibi awo siko ebai ndenge nini soki yo te owangani mpo ya nini yo te motu oyaki awa omeli yango mpo ngai natikeli yango wana namonaki motu te ezela nano soki eza monoko na ngai te moto ebimisi yango okokanga sikoyo nani solo ya masanga yango ebipa na ngai te okokanga nani suspense kindoki
Ah, batu na kasi bibembe. Wa melaki aloba. Tango pa koloba telemi opoti mbango kimi. Oh, tala na sima, ye wana lamuki. Oh, démon volant. Oh, démon volant. Atika na pe makopo mingi toko ezali awa. Lamuka. Lamuka. Nina mosusuko. Lamuka. Toke na biso na boîte. Toke no baye. Eh, donc on va projet ça la go. Tokende to baye momo koko Vous comprenez? Tout ça ramon bien ça on a biso na ndenge na biso kwa ozolanda. Eh, phénomène. Bango ba bimsi bilamba. Bilambe bimi. Oyo ça ba forme ba fashion na biso. Ndambo ba ambiance ndambo batikali. Eh, bakendaki bazongi babaye balangwe. Ah, bibe bango bande ko bambiance. Oui bien. Na bisi ambiance lelo, ezaki nango bien, mais na suka ndelo moke bebisi. Ah, webe ke banzele bayaki, banzela onde basola mabe, loke bomi kaka nde fete ya ngwana. Eloke bomi boîte ya ngwana. Oui bien. Otiki bango pe poisson na kati. Oh, omoni hein. Demo tika mambo pamba pamba te. Ah, c'est comme si mutu moko oh, azalaki awe. Oh, mo paya to nani? Alongo ako. Yo moto. Qu'est-ce qui se passe ici? Patron lobi kaka tozaki kobongsa yebembe o na kati kuna. To kena biso na tongo tozonga boye, to eko mona ngo libandao. Oh, mais to komi to kutango ese bimi. Bozo na kati. Ah, boss. Et boss ko ni nini? To be mango nini? Kasi bossa ko biao. Patron. Tela kaka. Ngana na yeto me maka nzoto songa biso kasi ko seto tombola ngoto me mona kasi. Na lobi ya bino boluka ndenge boko me mango. Bosala nyonso. Donc ngande mutu bosolo bana na minute bo pesa nga ordre. Ah. Et bon si ko seto ko kite to senga éditer. Bon, telema tombola. Ebembe ebimi yango moko. Elali libanda bazongisi na kati. Bino bibembe elali boyo kangai. Bosala keba na kati ya morgue na ngai. Na lingi na nga kutute makamba o bosala wa ebandela masusu ko yoki ngai. Osoba na biso to nani boss. Te nazoba na bibembe oyo. Bibembe oyo na kebisi bino tala o akobandela so makambo esalami oyo surtout oyo o amandefu wana lokola taba azaka teti. Ok, toke na biso bayoki ngai. Bayoki ngai. Eh, kande ngwana seke boso ayebi makambo na ye. Seke ayebe sika telemi. Oh, likamni lisusu wao. Ah, mosi kitoko nzambe mosi atiki bolingo atiki kaka boye atiki ba ambiance nzambe atiki ba gender. Ah, yo mokili ngo boye poni mona mosi jeune fille comme ça. Bonsenge belé ah mabele mokonzi. Ah. Bon ça va, tika ngala sala siko na mbomeye. Siko tala webi yo mbo koloko kufa mutako mbome oyebite. Zelaka wela ka bansoto bato. Lokole samba ebembe ba kolo ebembe ba yepe wana. Ça va. Tozo côté na kata morgue puisque ma solo je sais c'est betami banini. Et mosala na bango nde yango yo. Nini kosalema mokolango tolanda Zakus na atanda. Ah, y'a la comme vraiment. Mikolongo, ils ont kippé sous liwa kobe mwana mokebo et jeune fille comme ça kofi kaka. Ah, et ça mana onengwana.
yo message déjà kokunda te ko yamba bibemba ozoka mosusu namoni lobi na ya tongo tongo oh yo to nanga to mesante ke no ye na pale ozinga to ye na musalati siko komi yo moko ye na tongo tongo te namoni oya fa na yanga moko na ya tongo yo kaka soko ya tongo yo kaka likambo te mosala nini oyo eza lelo na tongo Zakus a récupéré masolo na kwena ye ayebo na moke ebembe kaka moko bandeko mabele mokonzi bote ya mwasi eke kaka boye kitoko nzoka mabele kinamelaka kitoko nyonso oyo mokili oyo me yo mto mesala kokose bibemba ozoka monini nzoka nde Zakus ayaki nzoka baprojet na ye masolo ye leza na comprendre ye donc soki azalaka na posa basi te oyo baza na pema akomi na posa basi oyo si bakufi donc asalaka bolingo na bawei donc oyo paka oza ndoki akoza ndoki ko te mamba azosala nzoka nde alobaki na masa na koya ntongo yango nzoka baprojet yango oyo suspense loboko ekangi ye na kingo makambo nazomona ayo kasi landela basantimate landela bilengi ti nzoka bilengi yango na bacondition oyo likambo likama nini o tala pardon toyokana ko pardon na ndenge malembe pardon te namekaki kaka pardon ko pardon mowei akangi ye na kingo tela sa sotiki ngai awa ko biso mbale toyokana bien pardon yebela nzoka nde na tongo bautaka ambiance bibembe mibale bayokanaka ke tobimi tolangwe na tongo tozongi makambo oyo ngangaka mutayaka nango ye mpe kuna alingaki akota na makambo bilengi mbala moko kingo bakangi bapriere ebele bango mpe baye na pale na bango baye batala boye moto asalaka na morgue na ebemba mwasi ye te oyo likambo nini oyo qu'est-ce que c'est yo sa nini awo eloko te nganga nzoka epanui nabondeli yo pardon na kombo na nzambe limbisa yeko atako mabe nini asali tika limbisa toyebi asali yo mabe yaho namemi likazu oyo mpo ekitisa yo kanda na yo ebondela bos kaka monoko na yo ebembe pardon na minute oyo ye asali yo mabe me mpo na kombo na ngai limbisa ye eza nango bongo toza bato kutu namemi mbongo oyo mpo na yo eza mpo na kokitisa bakoko bakanda yo limbisa ye loboko etiki nzambe na bibembe batangaka bambongo bibembe balelala bayebi dollar na baero tala makambo oyo nini do baprojet nde ezalaki boye te na comprendre yo molimo oyo ya kindumba oyo elandi ntina bawei eza grave merci tikala na kimia tala sikoyo ndenge ekomi boss na bango ayebi basekret na ye na biboyokanga malamu oyo eza mbala liboso mpe mbala suka moko na bino asala makambo mako oyo sino na kobimisa bino awa bokolongwa mosala ekosila mpe olimbisa patron namona nanu te ebembe se comporter comme ça nga mpe na kamwe boss ndeni kasi okisala baseremoni opesi ye mbongo opesi ye likazu sikoyo ebandi wapi yo mpe kaka monoko na yo na bima mbimbo nanga bima me batuni question boss yo yebi makambo yango ndenge nini obeti bikilakila oyekolango wapi pesa réponse asiliki nga nazoloba bino bozoloba na ngai qu'est-ce que c'est
Ah, bon, c'est comme na makasi. Oni nango boyko. Malembe. Ah, botika nanu ko botika. Oyo ke wapi? Botika nanu ke musala ko? Ok wapi? Tala. Mboka biloko lelo, oko pesa ngo soko pesi to bimate. Sikolingo bobo mangai nakufa. Tona miboma parce que besoin pour ça ko lia bola malanda koyo. Atanda miboma. Atako tukufi sikoyo. D'ailleurs ko sala bien. Comme ça tout ça libre landa koyo. Julie, na yo pesus. Okayenga ne lamba. Kaka yo na otiko bala kala tao. Yo, nela ngwana sheri na yo. Pesa mbongo. Bandeko, lelo bazomeli ete bazala ta na deko. Bagombale bayokani bambanda bayokani balobi lelo akoyeba. Zakus. Nzambe merci osaliao. Nzambe merci, oza témoin. Na ngana sala crime. Crime ngona ko sana misu na yo. Oh, ngana sala témoin nini? Ya crime. Atenda. Na uzonga simakasi. Wana sala crime nango yo moko bon bato balo bakingana sa complice. Zakus. Of course na. Okay, na kei na ngana zongi na ngai. Zakus. Okay. Bon ça va bino bo la mbongo na bino bo la kasi. Bon ça va botika nanu na so mbongo ko bota misu na ngai na lobi bien na pese bino mbongo. Oh, mais pesa mbongo kasi batu bazozela. Combien tu mbongo? Banana za makola milai na mikuse. Moto makola mikusa melisi bango pema. Zakusi yewa nazo kende. Alobi yo tikala. Zakus. Mwana benda na. Ba récupérer. Na boma mutu wao. Zakus, moninga na ngai aka pardon na roboma. Na saka kuluna te. Kasi boma bango yela biso bango na morgue comme ça to sala bambongo na biso be bafuta biso. Likambo te. Bango kopo ba ebika yangwana. Tela to sona kaka pole likambo nini kombongo kaka ndakudi. Tela, so bolingi mbongo bosela ko malembe saba malembe. Siko likola mbongo nde bozo sambusanga boye. Bono pesa bino kasi. Tala na mukuse ngasi na siliki. Tala Juliana. To nani babenga kayo. Ngali na sisa makambo na ndenge na ngai. Amona kanga na ngati na suka. Pona nini? Tala zaka mupanzi. Na sisa likambo. Bono pesa bino mbongo bosela kasi. Na lobi na okimate. Siko combien ko oye kimsanda ko? Membosela na luko. Bolingi siko nasani nasanza mbongo wa. Na kena kati na zoya bozela. Mwali kambala ka bolingo samsa mwana mobali boy. Na yope mimi, na benga ko mimi. Combien yo lingi combien? Kende to mona na mbongo wango. Maseki, moni omoni sikoi. To bomona kambongo. Ale boso bobisi basuli na baba. Mbongo soke sate bokomba takanda. Bola ndanga nazo mbongo na pesa bino. Ale yakao, boya zo mbongo. Mosala. Voilà. J'ai des dames. Ba grande amiste. Ba l'excellent ngongonga. Kasi omonde kozopola, omonde la kotiwa. Olobaki to, nzoka na terrain zéro. Tune kotoyo. Sakus. Atanda nini ko? C'est comme si affaire so simba soute, imaginez. Kaka moi mobimba auto salité. Kaka 5 corps to lalisi na kata morgawa 5 corps to banda koboma to songela koboma to sele loko moko bibembe mati mbongwe mati pourcentage mati na yebi kasi sengi to ki memango malembe na ndimike batu bakoma suspecter biso na mboko oyo soki basu preuve ke biso to so boma bato to tena morgue preuve wapi
tika ngai di bosana siko baoyeba ndenge nini keno biso tozoboma bato tala peut-être moni jour wana peut-être toboma moto na zamba ekopesa batrace toyebi te tozala prudent lobi bakete komonaka bayeti na morgue ebembe ebimi na morgue tala masolo bato bambiasi bakenda su te onde bakunda eso fabise yaki bazwi ebembe bakundi bino mibale nde bofandi awa bobeti dam boyeba kosala bafere avant fin du mois bokoya kolela mpa na nga kuna wana ba pourcentage emati te olie bobima kuna boluka bato oyo bokoboma bato oyo bakokufa bokontinue betaka si mokoya mpa na nga wono pourcentage bokontinue bosala bashe na bino beta dame apesi code zakus atanda nayebisi bato seke na biso ozotunanga nayebisi seke na biso zakus atanda ndeni ni patron ayebike biso obomaka bato akoni molimo nebonga naza molimo nazosuspecte yo eza mpe yo mtolobelaki ye tala obandi koatake ngaki nonga mezoloba na ye alors ke yo nde moto ozoba na makambo yango tala boto tala so tolia sur pourcentage ao likambo nini oyo landa boss esalaka te makambo esalaka te rien toyaka buloti tozonga po kwa nalobi affaire te mbongo te osali te olie te biso toyaka wa toyelaka bino bibemba wa bibemba ngo yo tolelaka ngo mbongo pesa biso pourcentage tala lolobi tidwa yozobala ngai tidwa ngai tidwa bolanda nga kasi boss pesa biso mbongo na biso mbongo bosi ko tosala mosala te wana kayinda olongole nyelamba tala ebokasi tozobanga yo tala bimisala biso pourcentage sinonini omona biso atanda siko nini karate ezongi awa pardon mbala liboso omekaki o mosala ekufaki obanda obinelanga zela bakambo ça va boyako musala esala osali na otelingi mbongo et voilà bango kaka bandeko baswana bayokana bango kaka lisolo bandeko tolanda awa babebani bandeko lobi bakosonga toloba susu ke musale kofi wana eza yango ntina te mbula kufa ndenge nini basongi kaka bulo tala kaka balobi esalaka nango mwa matata esika bato bazali ezangaka te wana bazonga concentration nano na jeu de dame babeta dame na ndenga moke te kopo nini oyo nani oyo yo likam nini boyko boss bazoba bino olie bobima libanda kuna bokende luka bato koboma boye na bango na morgue boza fanelanga mpona badame na bino lokola bachomere
ekomi boye ha bapoti mbangu Zakus Zakus atanda olika nini ko Zakus tela nalobia posa kokufa ndako peli moto basi oko basi omibale batinga na kimia te bandeko siko na minute oyo malamu nakufa nanga kala nakende obali ko bana posa kokende olingo kenda pamboye likola basi nano monite ozana posa lola toli felo lero tala nabaki makambo ekochao na ngambo olobaki te mbongo nange kosala ekozwa makambo oyo mbongo saini sikoyo Zakus na sa posa mbongo te toboma te mutu moko na minute oko toboma te koboma tobakisa te bibembe comme ça tozwa mbongo pardon na sa posa mbongo olobi nini olingi siko tobanda siko boma bato na sa posa mbongo te malembe pardon na osango sute o oyoki nga nakosala ngo sute nalite bakanga nga baloyo ataka ipe Zakus tala tokesala ngo kaka te mbala moko mbala suka mbongo kaka nyonso bakopesa biso tozwa toke koinvestir ata na boutique to supermarché na bina kosala ngo sute tala zela nanu lobi boutique tozwa mbongo ya bibembe tosala boutique bon atata mo projet kaka ekoya tosala yango kaka tala namoni aussi l'idée bien mais sikoyo so tosali mbalo esili ya suka yango oyo mbalo ya suka pwiza suka yango oyo tela kaka baninga mosusu basawa ngweke abandaka kala te awa abandika mwa eloko mokie lelo sikoyo atongi empire mobiba tala nalobi oyo ya suka tala mokolo moko baokanga biso mpo moyibi ayiba 9 jours nalobaki ezala prudent nzambe basi oyo mbongo na nga moko ebali yo sikoyo komoloba sikoyo oyokaki te lelo nde oyoki Julien kaka oyoyo nayekosa oyo na baboti no napesi mbongo te nde mambongo osala ngai lelo bakomopesa na batoli bakomopesa na baconseil tozonga boye nzoka nde mokolo masolo ayebesika telemi nzoka mosala na ye ezalaka na bakisi bikilakila mpo bato bakufaka ye ageraka babibembe na morgue na comprendre baje na ye sikoyo nzoka nde atanda na Zakus bayaki konegosie bosa azongisa bango mosala me baya boye bayaki kokuta bikilakila nzoka makambo mosusu bayebaka te batama baboki miso nalobaki yango nayebaki ke moto oyo aza suspect moto oyo abomba eloko toyebaka te nalobaki yango ti aza kanganga kandenge moko kaka ti yangana bafere mingi na mokili oyo bato bazopona bafere mosusu te basalaka bafere ya morgue ezalaka toke totelemela ye tobimela ye nga na yo tobimela ye tala yo kende na yo ngai te oyo amoni na misu boye abendi nzoto et voilà bamoni sikoyo basekret oyo bosi na bango asalelaka mpo bibembe kote ebele na morgue bandeko lobi tokosamba lobi tokotunana bangwana toleki bandeko moto moko bandeko na kati ya zamba toyebi ete tomoni kaka ndeti kaka zongo inene azoluka sala zongo inene encore mpe mboka systeme zamba po baloba celui qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit po zongo inene ezalaka na posa permission te eye mwana mobali akoti lisolo akoti zongo inene soki aliaki mpe mfumbu akolala Zakus na atanda balingi bazongela baprojet na bakalkile esengeli morgue ekoti bibembe mutu akoboma nani kobo abeti ebotu aye kobakisa aye koacheve ye
mwana mobali ya bato kuta kataki kuposa kosumba posa kosumba esilaki te liwe ye ekamati ye babomi moto nyonso wana mpo na mbongo ya morgue. Nzoka biselela na bango yango oyo basekre na bango yango oyo tala namoni mbala oyo ezaka ya suka tosali kopa yango sili topangani tokati bakope tala nayebisa yo mbala oyo ko eza likambo ko ekipe te nzambe ayebi ke biso mpe tosufrir mpo tozwa mbongo tosufrir opeke nde esika bato basala eloko te nde esika bato bauti kaka kotambola nzoka makila moto etangi mbala oyo tala apesa biso pourcentage ya bien bakalkile na ye mbala oyo akosa biso kaka soki tokobeba na sufu te yoka bakalkile bandi nzoka nde mwana mobali akufi nsima nango nini tolanda Lucas nayebi oyo eza liwa moko ya bomoto te boye eza liwa moko ya mbala kata moto asali boye oyo aluki liwa na yo hey azala na mbangu tala yo landa ye soki bango mpe baza na bafamille moto na nsima atikala te landa bango sukisa bango bango mpe balela ndenge biso toleli yo lelo atikeli elikwangola atikili kwangola na mowei bandeko keba bato mwindo bayebi elandaka bango mibale bazosala kalkile ya mbongo na makila ya bato tolanda atanda aza ndenge nini ça va bien tina lobela yo tela tika kokanisa ebelebele no moto akufi tika wana eza makambo akala bosana le mort sont morts biso mona moto akufi abandi kosala misala ya bato lokola biso tala motema nange eza bien te conscience nange eza déranger tala naza déranger fallait pas tosala so makambo oyo yo boyi zakus tala za na kimia kitya motema wa mobali te eloko koyela yo te tika nakende sikoyo nata ndenge basi oyo ndenge ni wasa kuna nake nanu sava kende meme kulusu na yo nga nake nanga ndako fin du mois bakobeta bakalkile milekelebele ye na ndako na ye ye pakei tala mosala bato bapona na mokili oyo ebembe ebimi na morgue tomonaki yango en tout cas basi mibale pika Julien analobi ngani muloko lamba lelo oyo kaka nde nzungu ngai na poni nalingi nzungu oyo tala malembe o matata te o na minisi oyo pardon towela na te zongai kuna kozwa banzungu mosusu kote na cuisine luka nzungu na yo olamba nalobi kaka oyo yango na poni na lambela lelo tala nalobi o olingo tikaka na ngambo likapi ni boyeko tala nalobi kata makambo wana tika nzungu nalobi na malembe pardon tika nzungu tiyo sala mopanzi oyo kota biso na matata o tika biso boyende ok ça va oweli nzungu ngai naloba te donc bino nde botia ngai na se botindika ngai comme ça nabukani loketo ale bino bozwi raison ebandi bobunda bokufa nga kutu bien de kutu noso kutu mbongo bosuka bokufi bino mibale bibembe na bino nake nango na morgue ale na ntango wana nabukani loketo makasi esili ngai butu nyonso bokomolela napesa te ale bokende mobali mosusu
Oh non, ngai na komi inapte. Bobi boma, eza bien. Écoute, na luka bibé na mema na morgue. Na dena ke na ngai. Na zela ka boboma. Bomi boma. Oya ko boma muninga, azana pourcentage. Morgue ezo c'est la bibembe. Tala masolo. Tala kosaka na ngate. Tala nga mama kulutu oto sanga ite. Oyeka lelo na monoko ebele makasi pe zate. Olotika nga mama kulutu na redi na mobali na ngai oyeko changa kaka. Tomo kabula 7 jours to kabula 3 et demi. Ngai 3 et demi, yo mikolo 3 et demi. Nga na pe maka na zelaka yo. Tala, na lobi oko yeba nga lelo mama kulutu batosaka ye. Na bebisa mukonanga na bama na mabele na buka la loketo na komi napta le boke ozulanga bambanda boke ozo mibali mususu uleki biloko mboa keba nzoka mowei azaki na nzela hey amonie anali kwangola akimili kwangola po tambango batela molimo yubu na mose kaka weko changa yao lelo koyeba ngai towela nzungu ngana yo towela so mobali na butu tokabulaka banzungu nyonso komi ya yo butu nyonso komi ya yo otikela nga te alors que oyelo kaka lelo mama kuluta azalaki liboso ozotosa ye te oyo eza ebandeli nano omoni ngai te molimo elima moto azoganga mwana na mwana bendana bandeko bato babanga milimo na ndako wo akebatama yeyo ozokanga nini o nangwa sawa molimo moweya bimi mwana na mwana bendana esi baliaki mbongo ya morgue kala molimo afashe mbongo nanga boliaki na morgue bokosanza esika ozokima na liboso tala malamu bambanda bakati bitumba omoni eloko awa namoni mutu mutu yango wapi ye mobali yo mpenza tolinga mobali yango ndika aza basansi te babosani lisolo babomaka moto na zamba asimbeli bango likwangola zala na mbangu libanda batala boye aza te dispari Juliana mobali na yo oyo azoganga moni molimo mobali na yo te mobali yango yanga moko mwasi ya liboma abali mobali ya liboma kasi baosala liboma te ta Juliana nalobi kombo na yo natangi kombo na yo nabengi yo bon ça va naza makambo osala tika nakenda ngai ya pardon tika nzungu wana te nalobi tika nzungu wana te obandi lisusu tu nanga na lamba nzungu ngambu Juliana nalobaki tikelanga nzungu bandeko nalembi bango likola nzungu batangisa makila moto akufa moto akufa ka moto azwa pe mbongo na morgue moto okabula sate moto okabula sakei bopotana wakolonga longa bandeko basi mboka libanda basala libanda bayebi bandeko tango malewa eza tango te boyeba ke makila mosusu babomaka te makila mosusu ezalaka makasi eyaka na bangambu voilà tomona na tango wana zakus mlera malewa batungisa te batuna te balobi mosala na biso nde lesaka mosala ngo nde nini o ebembe na morgue mbanu obike na lera malewa likama mowe ya bimi nzoka nde babomaka moto na zamba moto ngo kutakotaka zongo inene
Bakomo futa masumu tala tala tala. Pardon na bonde liyo pardon. Kobo mangate pardon. Pardon. Nakoya otika sani aloso na madesu pamba. Hey! Oh, bino na tour na bino bobomi. Eza bien. Normal. Na tour na ye abomate. Ah, wane komi nini? Te? Mokilango eza ya kaisa lati. Dispari. Nzoka nde filme baby. Donc zala na mbangu soki oyebi ke mowe ya zozonga. Bino boleki mbongo na ebembe na morgue. Menzoka nde mowe ya lobi bokofuta fe na bafi na bino. Ndenge bobomi ndenge ya koboma. Nzoka yewa na mowe azobima likolo ndako. Ata nazotala te azotale wapi bisika zate. Bisika ngo yango te. Yo mulimo mabe. Keba. Tu. Nanda kunanga te bimeli ngana tela likolo te asana se akiti da se. Zala na mbango. Bandeko. Musala ngo pema. Atanda. Omonde mamonde komia. Na lobela ki ototika na biso ko bomaka batu. Siko mambe sala mi boy. Na ba peme silibiso. Opesi nga faute. Ndeni na oyeba ke molimo mutongo za makati. Na ngana yeba one longi. Na oyeba ndenge nini faute nanga. Sikoyo. Awe comme chasse à l'homme. Molimo ko landa biso butu moyi. Bana quartier ba komi ko yeba masolo. Oyebi bato mibale. Nayebi bango. Atanda nazakusu. Nayebi bango ko. Bango masolo betami ba confirmer ki babomaki moto moko. Moto moko te me batuni so basokufa na zamba. Na mboko yo. Oyebi poni na sepela na yo. Pourquoi c'est moninga nanga? Po moninga nangai azoloba nangai. Ndenge ni be formation no samboka oyo ye bango. Tala oyebi te tikana lobela yo. Moko ya ba victime akimaki akufaki te babikisaki ye abeteli biso masolo liboso igwe. Ongolo banini bango pe batie matoi nzoka nde rimere tamboli bango mibale na crime oyo bazosala na mboko oyo eyebani. Sikoyo morgue wana basalaka nzoka nde igwe alobi kuna fo bakwesa morgue po bato bazokufa innocemment. Sango tamboli makambo yango nandimi yango te. Bayepa ya mopao. Alors boss, en tout cas milimo bato komolanda biso tobomi mutu mutalandi biso yo sunga biso siko tokima wapi? Nayebi nini nakosala. Saka matushi. Malembe kopanike te zala chempo kimia ausa elogo te yo kangai. Pona nini ozo déranger batu boy? Yo so kufike ndeti likolo liwana yo batu bazangi kimia. Sikoyo ata basengi pardon oboyi ozo tungisa bango pona nini? Ozo kanga te nazo bana yo te. Ok, ça va na comprendre. Nebini na kosala. Bofanda na ebini na kosala. Boss malembe. Paniki te zala chempo. Ane logo te. Zana kimia kobanga te. Mowe nzoka nde azapena ba formula bangaka. Likwangola oyo ebeta moto wawo. Alobi ya kaisala. Œil pour œil, dent pour dent. Mopao à l'aise. Bon, lokola yo, o décidé que no batu asanga kimia, na kolobela yo ke esika nzinza zo basukaka, alanda ke bembeti bazokunda. Sale sakamatushi. Bandeko na boina bandela ba formule o ezotangisa batu makambo bazosala. Soki bakenda na molili, po ba mibatela contre ba milimo yo, ndeko na lobi te na otangiso yango. Oh non, ngapi na koluka protection ndeko koluka ngote. Lokola omoni karake oza teti ya bateti na kolakisa yo esika nzinza zoba akenda kolande bembe bazokunda ye pe na kati. Phénomène abeti kaka formule kitisi mutu akomi moke. Moni na besi même c'est bota asa petit joueur. Bana mike oyo likamba muke.
azwi mowei akangi susu na molimo. Ah, yango moto oyo agere morgue azwi ebembe na ye. Molimo akangi na molangi. Moto akufi double. Alors okozalaka awa otikali awa kino nga moko na kopesa yo ordre. Bango mibale bazotala ndenge mopao na banga azogere molimo azogere na nzoto. Alie mbongo na morgue azwi molimo akangi na molangi. Awo bomoni ete akangami na molangi. Avandi wana tina kopesa ordre. Omoni mam nazoloba. Mopao na biso alenda maile beleti na butu. Maile agogere mbongo na maile agogere molimo. Tala pesa leçon. Basumbeli ye lisusu. En tout cas moto oyo azwi akende atika biso na kimia esilia. Bon na koyebisa bino ke bato bapesa formation ki mokonzi alobi oyo no fo badétruire na temple. Soki bolingi bobatelama nga na kozala awa te na butu mpo bana mai bazokita awa bakobomela nga morgue. Tokima wapi toza na moto te tokende pa ya nani kobanga te. Naza na ndako ya monene kuna na province bovanda nanga kuna. Omoni tika nzinzi azo basukaka. Nalobelaki yo bon lokola botyaki tembe bokomona te esili te nzoka nde koyebana. Gardez rendez-vous prochainement. Tozo continuer lisolo. 3e partie. Ebembe bimi na morgue sikoyo ebembe bandi kozonga. Salary, and it can depend on how many dead body where you get arrange you. Now I love the doctor. Atanda and Zagozo. Which one are they? Waiting me this.